Mais école au boké kotanga système mindele bacheli bino depuis bayaki. Mais yango mutezali wana bino parce que biloko nyoso bozo sala. Eza biloko bozi na formation scolaire. École oyo efungama kiawa école ya yambo catholique. Protestante de l'Inde. Si ma basalutiste de Hollande. Alors il faut condamner d'abord l'enseignement catholique. Parce que les catholiques, ils ont la volonté, il y a roi Léopold II, il y a roi Léopold II, catholique. Alors, cette mentalité, en fonction que les auxiliaires, il y a Mindele. Pour Basunga, Belgique, pour Basunga, Occident. Donc, nous sommes il faut qu'on maintienne la pauvreté. Il faut que ça la bonne. Alors, Église catholique, parce qu'il y a sali l'école, il faut andi ma responsabilité na que yem ta participer à la destruction de l'Afrique et du Congo. Alors, les gens qui ont remonté l'histoire, tout le monde a que par exemple en 1485, nous sommes allés là, nous sommes à Mabélé, donc Mabélé au biso to vendredi, et allés Mabélé ya Belgique, à Zouaka na conférence de Berlin. Et ça Mabélé la bisoté. Alors, nous sommes Belgique à Zosala, Awa, toi, Bandaïko Sala, Awa, ça qu'on a intérêt, naïe. Omoni. Alors, les lots, les gens là-bas, Makambo, nous sommes Zosala, c'est partout. Tous les auxiliaires, alors, changement de mentalité, quand il y a des ceux qui vont changer le système éducatif, ils condamner l'enseignement catholique, donc enseignement. Système na bango il faut condamner yango nde ko sala ke mutu amona sikote oui nzoka ona salaka eza mabe omoni siko homme politique autika ka école wana il faut le ko bino ba jeunesse bozali bebsaka ba homme politique bozo gouverner entité ya ba Belgique to ya ba impérialiste il faut bo sala makasi ke Congo ezonga na maboko ba Congolais omoni Chine pour na sala oyaza wana lelo Mao Tse-tung sala ki politique ya vase clos alobi bokoki koyeba makambo libanda te botala kaka ya bino pasi na bino ekosila soki bino moko bozwi décision ki bongo si ça passe na bino omoni ba politicien na biso la politicien na biso il faut to sala école mobimba pona kotangisa bango bokonzi ezalaka nini. Honorable député, estimé collègue, na koma ki komitu na awa batu bazolo batu bakozwa misala na classe wapi na Congo mutu atanga biso nyonso bakapita qui a étudié pour le Congo parce que le Congo nous avons le minerai. Combien de facultés s'occuper na makambo minerai okotona mutu sali nini latin philo kozwa musala nini o sali musala nini o philosophie kozwa musala nini o shomona wapi bakomi que nous engageons les philosophes biloko tokotiko tanga tozotanga te Éthiopie ezaliao ils se sont développés en aviation et tous leurs enfants on les oriente vers l'aviation biso tozana nuana na enseignement ya ba belge o ba pesa ka biso totanga kaka cours mine langue na bango. Jacques Amri a écrit pour dire ceci: pourquoi parlerai-je une langue où est né le maître? Toza la fier na miloko na biso. Balobiang, ndambu ya mathématique, ndambu balobaka ya histoire ango wana bakotangisa biso ya zayanini. Moi j'attendais que dans ces programmes du gouvernement, bayebisa biso ke bako adapter système éducatif balongo la biso na colonisation, bakotisa biso na réalité ya mboka na biso. Ce n'est que ça qui va développer notre pays. Si les autres Zawana qui a découvert l'embouchure du Congo, Diego Kao, c'est que Batouana va Congo na wazalakate. Vous savez que j'étais au village, Bazo Sengangai Balobi, au Kotiko dessiné la maison. Ngai na ebinda. Na dessiné boy. Na la qui s'est enseignant, alors ça ce n'est pas la maison, c'est la case. Natikali na mutu na ngana lobi, OK, c'est la case. A dessiné langa eloko mususu. Un jour na kende poto na kimukolo oyo ngana kenda kapoto. Namoni ndaku ya esobe na lobi voilà la case balobi te wana case te maison écologique. Et changer parce que komi kuna. Et c'est le système éducatif tozana.